Ndeko Ken Piana. Avion liboso matana vi Ken Piana. Bisoti to mémoire pas fruit du sud. Karine Mokonzi. Solo. Oui. Mega ombrageant. Na la ta pati mega la. Yo ebi pati mega na neni na mamba bilamba. Bino to koli na bino na nchili. Ngata na la ta mega yo ebake. Baba na wana ba ni kesi ba kosa wa teti na ba papa wemba. Ba ve beaucoup ko kumisa bikumisa kumisa. Pati mega sa père na liste ba sa père na mikili ba tutu ba sa père. Oyo meka yete si se bolanda ka bango te ba mise ba matsawa mafuta biso genda brazavi na papa wemba tomati na podium na mediala na ngamba poisa to défilé papa wemba fa kumisa biso amokumisa ne ba poisa vilo po nini valu kan chwaka siko tele degré mutu to sili vieux momno sala sape bandawa Boazane ba respectaka, boazane ba kola bilamba. Ebito njonga. Devient police biso ba na podium. Akumsane ba po nini abenda nchwaka. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana mutume kwana. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner. Salut, bonjour, Mbote partout dans le monde, nos très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de Place 243, descendant valable des Zakaria Babaswe, le colonel de Taro, boulangerie à Maloba. Pourquoi boulangerie à Maloba? Nous avons sali mon okobiso de sali Maloba, raison pour laquelle nous avons boulangerie à Maloba. Bonne année, bonne année, bonne année. La fête continue, bonne année malgré le lot férié, mais ils ont mois de janvier pour Kalaté, bonne année, et aussi la art, le 31 à Congo Winner Télévision, et Beba Mabé. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de la suggestion, merci de l'appel, merci de la réa, merci de la bank, merci de la monogramme, merci de la western union, et aussi la biso, la grande tonton, la grande fille, Nanzela site au Congo Winner TV. Quand on est Sarabino était avoir au fond la page émission mon collègue le topé Sarambo t'es pas bandeko bazo soutenir biso de loin ou de près pour grâce na bango ezo pesa biso force wana na kimi mbango mingi na London topi simbote mingi na madame Sarah Kabunji la patronne à la Cléopâtre moi ça les kingolo na mwindo clin d'œil à toi mamie, merci pour tout, merci pour les soutiens. La patronne à la Cléopâtre Sarah Kabunji Wetu notre maman, donc merci pour les soutiens topi sipi merci mingi na ma sœur chérie Gisèle Mwamba depuis London. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle les promoteurs Popol Diakanois collège Saint-Paul School, meilleure école dans la capitale, meilleure école dans la commune Yamatete. Alors, très chers abonnés, aujourd'hui dans notre plateau, je suis passé à je suis avec Léopard de la Sape. Donc, Léopard de la Sape, les rois Zouali. Donc, avec qui est déjà sur la Pembe, Kande Tolobakaete, Babeta Kassifé, Namuningate, Muninga Mofabete la Bisso. Montréal, surtout, Zamouno, Kotilanga déjà invité dans qui j'ai dit bonjour, mon frère. Bonjour, boulangerie à Maloba. Toujours. Et là, là, tu es. Ralante. Tu es en ralante. Santé. Qui toque. Zamba Zobati. Deni ni sango ya Léopard de la Sape. Ouais, toujours, il y a bien Léopard de la Sape. Toujours qui toque. Donc, il y a bien. Va contrer Belé, Bévénémé, Belé, surtout dans l'année Oyo. N'a pas famille peut pas vous déclarer pour te rendre l'avion. Oh! Te rendre l'avion. Vrai. Ouais. Yébirats, équipe nationale, au parc de la Salle, Bana Balula Rolata, Badoubi Goué au déjeuner dans l'avion. Pour ça, ça peut être bel en panne avion. Yo, au déjeuner dans l'avion, Mouroni. Yo, ça au déjeuner dans l'avion. Et puis, il a dit, la Moussala Bila, mais à passer. Banda Bokinda poto une fois, tu le voyage à sauter. Poto Binone Bokontango une fois. Yo, pas qu'il y a poto une fois, il y en a 3 fois. Il y en a 3 fois. Afrique d'ici, nous avons Ken Piana. Avion liboso matana vi Ken Piana. Bisoti, to mémoire pas Afrique d'ici. Karine Mokonzi. Solo. Oui. Batunde fo ba yebaka. Karine Mokonzi avion na ya liboso matana vi biso. Ken Piana. Merci na Karine Mokonzi pour tirer beta li solo mais Ken Piana beta angoti. To kata bango ba lien famille lelo ba mo matavion. Osomona ba déjeuner en avion liboso ba déjeuner Afrique du Sud biso
sport va changer mais il y a biso ken piana abeta ngote le contact do mo kena biso mabi tant to démarrer au biso to démarrer batu nazaka frère to vraiment kena bino mabe puisque ken piana za trop fallait pour pas bino bozana bokoma na bino trop wata mambo belebe ah babosana na mutu banda mutu akabelo likelele ko bosana ete po mutu aya kabelo soki ntaba so point tango alena ozalaka na posa mamba minene banani bafongolela konzela ken piana avia liboso mata na vite fongolela mtema basape bele batikala banyonga bino bomema bato wana ndenge ken piana karine mokonzi tomema bango Afrique d'ici tokata bango balia famille yango mo balongwala bakindoki ya famille. Alors siko le to yena soko tana na maman na likambo na Léopard de la SAP nde bozala bongo bola na combien personnes fait la combien de personnes ça peut être belé tout ça bene belé président ya Léopard de la SAP là monsieur Kindingo vice président Ekeko yona Léopard de la SAP président na grade te nga pena grade paso tuni bandeko na nga tu ba collègue na linga mamba ba grade te pona mona nde betsa mabako nga so mutu to respectanga ta ke doyen nga doyen kaka donc nga kula mutu tout même si président respectanga bi ke doyen donc mutu tout atanga pa ne siga na nga ta ke doyen donc bagoye ate na luengi po ba mekati ba banga parce que d'après yo bilamba elengi nango ezalaka nindi bolata ngo bongo bozwa ngo comme métier ou comment biso bena bilamba ya métier biso bena bilamba ya métier moni biso na mituna kapa nzambe soki na alaki saper te lelo na ngana vivre ndenge ni na mukili na ngana bando sala nini po ngata kokata suki na ebite ata ko tsaba kwa ya pamba na tsa mutu na ebite na ata ko kumba mutu katilo na yokola te donc nyonso na vivre na sapi po za métier nanga ngabe de blague te vrai cop. Donc il propose qu'on des abou et les sarayo foot le palais pour parler dans foot mbogo no jouer papa na sap sap foot la nga palais et tant ça lifanto et somba biloko to palais po ba te beba ke somba bla palais tant ko na mikili ake poto famille akomi kuna ndenga la mboka misale bila mo sala mo chape mbanga mais biso na ba kinto vantsa masolo mais na bulo na nga sap chaque jour na tika ndena yebwe na tiki déjà ba olamba na gunanga buganya siko ndenge nini bozwaka nini na SAP buganya mbongo koma ouais biso pe na mingi to gagner na ba contrat en plus na ba musicien o neti be riche ne ba soutenir biso ba papa chéri Jibin piana basé belé ba vibrateur do basé belé to vivra pena trop na ba musicien na ba partenaire na bato to boka banga na ba publicité to ça pas mambe ya pe mutu mso ani access fait ni abengisi biso caché na biso ali to kei pe to suis caché jour à fait pe to salele mamninga olinga biso pe na SAP ya boulot biso bo comparer biso te na batu misusu po biso za boulot et même biso ba voyage dernièrement awa le premier toto sana ngolati na Bosch Live osomo bonne année to ala na ngola na Bosch Live ça dit que biso SAP ya boulot na biso kala mingi te su to voyager su kana wata to kende donc biso na SAP eza boulot na biso donc à part SAP boulot msoyati siko so lelo mutu bandeko bazota la biso na Kishasa kino na mikila poto so mutu alinga ko masaper yo atake doyen na masolango o conseiller nini aya ou atika te nga una ko linga ute mutu ko masaper wani te ya mabe eza pa mabe expliquer biso na SAP eza mabe na ndenge ya lo wa drogue c'est mutu amela drogue pe na yo ko sepia na ndeko na mela drogue so yo mela no drogue te na ki mukolo ngo mela drogue so ke koti yo poti geza pasi ya mabe kopo ya mabe bala na biso te ya mabe ya bena fokop kopo so koti papa tika le mo pe no fandi pale mo o ba ngambwa so poti gido neti biso do lo baka liwa so no koti ka pete meza mabe do muto alinga ko masape vome utake sana ta bilanga so po vraiment ça ne bilanga peut-être bilanga na wana tanga bando te tanga bando bota ekola ateka o gagner mais SAP amekati nga una ko linga tata ndeko na mako masape même si bana na bota na linga ti ya fokop maintenant eza fokop mais bino ce que vous avez déjà na kati ya libulongo ya SAP ce que pona yo le lot attaque saper et arrivera pe bosso zo tambola
aussi à la télé, on va s'appeler monsieur ma collègue, il y a bien monsieur tel, il y a bien faux. Mais bah ça peut be balata à faute. Belé balata à faute. Bilamba le kutia na mukilo eza trop. Lelo somo ba tilki comme na ba vitesse machine. Même si na poto le kutia koti trop. Ba nore belé pe na ba sala ba kombo mais ba beta ba bash. Ba lata bilamba tilki. Tilki à première qualité mais Hollandais lo pe so connaissance mo ga mbata. Machine de belé ba jige be ba sala ba kombo na otala bona olela mabe mais ale ka pe na teva fandi ba tuni pe le pas de ça pa boudé biso mais biso to na kini basa kana ki mais to lata bien to lata dora zo a pied sur ya ba dora o mona partout boy wa comme les garçons boy ya ba sika boy ya ba dora ba ta pote belé ba ta lokuta abagomande ni so ebige okita king akena ba shin ba tika buki ba plat aeki bino bomone danger pas bomone la tsika mais connaissez ne biso banjilo we yo anjilo wakadana Gilles Vasimba mutako yo kosote tango tiala lo peneti kama yasaki na mama ndenge yakende na ngo o ya ngoti o ya mbata wanjilo biso makila na biso biso pena yegati neto ndima te banoko be même si na kin même si na poto bola ta mabe boti ola ta mabe nyako salata ki mabe te. La forme, on sait combien d'années? Tu forme combien de forme banda na botama na rasape mais ko leka nango na TV banda 2007. Na TV banda 2007. Ouais. Donc oyo à tout à l'heure où tu ba ke ba prêtre belé pe ba sala kombo bana ba poto ba la tarape mabe. Na bande ko ba saper o bana poto. Tengela nga 5 saper oyo so vandi bu o kota rape mo mai donc veut dire ba ngape mo ndam. Père Céleste nzamba poto ni kesi ba ya papa na bango. Hein? Flori Lubac le Boga quand tu es là la Zema Bilamba Gilles Vasimba Star Angile de Dembenza Tripoli. On a sapé oyo banga. Comme raté banjilo ba yebi forme ba lata Bilamba solo. Comme gute bango bena lokuté les raté dora na dora. Nanyo ala na poto abeta forme ma pesa yo kanda mona ya fouté. Bazé belé ba trésor ngando a mona njili moi 5 ans na ngoma. Trésor ngando fouté. Fouté. Trésor ngando. Trésor ngando fouté. Papa yoyo. Fouté. Ah papa pardon. S'il vous plaît pardon. À ma place de me mona na kimia. S'il vous plaît. Non bien. Quand à toi trésor ngando papa yoji papa yoyo. Biso to yebi na makambo yo batu misuba uta poto. Yo zela papa batu misuba uta poto so ba yeba betele solo ke trésor ngando. Soti ba nikensi ba ya fota ba trésor ngando. Yo tangi nikensi ba ya ka grand sapeur, nikensi ba ya ka bangi sarayo, mais obe trésor ngando fouté à poani. Te trésor ngando a fouté. Tango ale pembe na vene nikensi ba ya razwa continue bien. Mais so coupe sila bien te abeta abash. Amolanda ba petona ba mapela una ba sirine kina. Basala click na bango ba ba faux sapeur. Olobi basala click ya bango na bango ba faux sapeur. Banane. Sirine kina, Patrick Mbika. Oh trésor ngando, bango to na ba faux sapeur. Patrick Mbika pe faux sapeur. Ah! Petona la chauffeur ni Kensit. Ni Kensit mta comme c'est sapeur. Patrick Mbika vient na yo quand même. Ah, viens. Patrick Mbika ombre jaune. Ala ta Patrick Mbika ala. Yo ebi Patrick Mbika na nini na mamba bilamba. Bino to kolina bino na nchili ngata na lata meka yo ebake baba na wana ba ni kesi ba kosa wa teti na ba papa wemba ba ve bokulu ko kumisa bango yo bana ba goma ba teti pati meka sa père na liste ba sa père na mikili ba tutu ba sa père oyo meka yeta ba sirini kina ayeteka mbika ne kuna na mapela na rai kuna sirikina po boye. Ah bon ana ko follow mi de ba Cyril ki na fumu bilele ba misise bolanda ka bango te ba mise ba matsawa mafuta biso ke na Brazzaville na papa wemba tomati na podium na mediala na ngamba poisa to défilé papa wemba fa kumisa biso amokumisa ne ba poisa vilo po nini valu kan chwaka siko tele degré e mutu to sili o vi mo mno sala o sape bandawa Brazane ba respectaka Brazane ba kola bilamba ebi to nyonga devient police biso ba na podium akumsane ba po nini abenda nchwaka da ba misa ba tolanda te papa mba andimi akumsane ba ngaba oba petit na ngato epe na kano moko mais a négligé ne biso na soka petit fo luka mbongwa ya mboka na bangwe fo benda bango omona donc ba misa so akumsine mutu bolanda te c'est ni ki na faux sapeur. Trésor ngando faux sapeur patim et qui na bango nyoso ba fouter ba mboa ba bi équipe de France équipe de France bino mo sara na équipe de France bino bo mo na pe ba France bino bo bebi si France
Muko ba français ba comprendre bien pour moi pe mindele ba comprendre ba ngoti. Mindele ba ndo comprendre moi muke to ba lena ni 15. Banda kaide panzana nango. Bango ba kenda na ba so be équipe na bangwana. Ba ko tsa mobulu. Ba muko français o comprendre que bateau nde ba mbuya ba bengana ba na poto. Mais vous allez reconnaître un peu ça peut dépasser les fils célestes. Wana aza fils céleste pembe na ni 15 bayaka. Melo na regretagi. Par exemple mi na ngati ya TikTok. Nathalie misomo sena miki batune le parc de la SAP alobi nini so baleki batune ndeni batune kusoki balata bien yabi kotangela nga bango te yaka loko compare mutaza na poto na muto na kini nana ebisi ba mutu nyoso na kini sofara so bango ba mona bato poto baleki biso est-ce que Ricky Mandala mbongo aza nango mutu ni na poto na bango tuana na ote mana Mandala base ne zep yana kini osoma po bato poto basabe pet ya sapo ya départ igo fils céleste na lingaka yo oza soldat ozobunda bien pembe na vie na oni kesi bayaka mais yeba koloba na TV quelque part pe na comprendre ki yo obandi TV na 2022 olobi abandi TV na 2022 moni mutu so abandi TV sika bira rezale mo banga ne yo journaliste le mo zo banga cameraman ozomona mo siko ko banga wana ezo pese biloba loba même bala sima yeba oloba ya opena bandeko na yo ok no bien ok ne pena bien o betelanga sirine nde na lingaka o beta pena sirine kina mais yebaka koloba na TV salo bien. Maintenant ce qu'on parle de la SAP nde bozalaka bongo lelo pe na ba niveau ba kini po ba kire pe comme belé banal penza o so bovandi bomega adversaire na bino za bato te batu nde bakoma okanisa lokwa baza ba adversaire na biso ya lokwa ve na biso papa Cliffiti tolongola na armée via tolongola na armée via papa Cliff tolongola na armée ve armée bando simbeti via koma ko beta masasi bibeta mutu akoboma bato to benda ye po fiana eloto kimisa na armée abaraka mutu so ta ba mo luka ba kangae biso to kele mato bende na sape mo ne to mbuya bato so yezane sape yakoboma mutu so un peu to commissaire sape to salibor na ye to tie président so un peu si vie papa comme le Samaël le to bengana ye biso nyonso na bandeko bazotala biso to yebi ke Léopard de la SAP c'est papa greffe yem de sala cop na yem de zwa bino azoba muziki dingu azoba kidoda azoba keko atsabino nyonso wana bo sala Léopard de la SAP mais à un moment donné vers mona ke batu miso bomba bateti abengana bino nde mais yo au balusi malo Léopard de la SAP to sali yango Zakari bababasu honorable vena biso ya mbange belé to sala ngona ye ba respect belé na vie po vie pena ba lex pesa banzela so le mois sans feu kota eza pe ba vie malgré vie le mo mbrie legi mais aga vie wa vie malgré mbrie to sala ona ba Zakari to sala ona ba Roger Ibuna papa Griff na makamba le pas innocent to sala ona 2009 papa Griff na makambo innocent azate na histoire a Léopard okoyamba 1000 sapeurs azate ye eza ba sapeur de temps to sala gine ba sapeur de temps toto moni vie qui le cause le chata sans fait koti gowele la nde to tsaka mo papa ya sapala ya kopala to zo abina ba grand monter bima na masolo ko négligent ngote to suivre to tie mo pandi biso to continuer bon na biso ndenge ba Zakari ba ki ko benga biso na 2009 biso na ba gende ngo po to sala Léopard de la SAP na ba Roger Ibuna histoire ba changer ngote. On est-ce que bolongo déjà na ba sapeur d'état to kabwani dana papa Cliff ba sapeur d'état ye kirine ti lelo eza ba sapeur d'état malheureusement pe na minute sonde to lo babuye asenga biso da cesser le fait papa Cliff asenga cesser le fait année oyo photo kena mikiri totali vers oyo kufa na Congo banda bota mana kenda pototi to tso kele kuma to tindage na ni na Côte d'Ivoire mais to tso bana ki na confirmer bino partout dans le monde papa Cliff a ki poto na biso to meme poto na konta nani na konta makambo baba contre yaki to bengi vie to biso ezala lobi to la na réunion na via zo sepia ba petit pena na mona pena poto na vie obi vie na sengo mo blague to sala ba réunion mikolo na ba matonge donc contrat pena ki ba mambo ali vie azo mona poto do to kene longo aneo calamité bo mona amata avion OK délégation combien de personnes to c'est belé to kozala ba 28 il faut ba kende ouais to sam sapena visa depuis goût à sali en boba sapé
depuis guta sali ya utaka depuis kali elekeli bato mtu mususu ya bisi na quartier ayemba pas depuis alongba Olexa muta wando finga Olexa ana mbanza bongo biso sepe poto samsa visa l'autre tozo die mikili na papa griffe to mema vie mikili totali azaka vie ko kufa na Congo TV na minute ngato vaina to sala mission yeso ngomone kena 7e ateka diamba ateka jene to boy ve na biso kufa na mboko to kele mawa atolongole na esprit ya jene tolongole na esprit ya diamba na 7e na ko bamba mapapo bambaka wana to kene miki. Merci très cher abonné de Congo Winner TV. Je vous rappelle de notre plateau, je suis avec Leroy Zouali, Mokoya Basoda, Léopard de la SAP. Oyo bazala wana ba défendre toujours mboka na biso mambotali bilamba kuna bando na biso ba joueur bazo défendre ngo pe na balle kuna pe ba mise ba défendre na micro mais bon pe bazo défendre pe mboka na bilamba donc ce goza na posa ya ko soutenir Léopard de la SAP bangoye déjà bazana ngai akande to bakayete na verbe betara sefe na mnoka muninga te à tout à l'heure boza déjà contact donc azolo ba osengi aloba bo tenir nga rigueur dépôt quelque chose ya nga ba réponse ndi ezobi makuna. Alors mon frère to comme na biso penda na mwa suka émission poto kabwana siko lelo oyo soki mokonza mboka pe azwe likanisi ya Léopard de la SAP atinda bino pe mikili na bozoki na bino déjà mais bozala ka bino mote boki na ba kire mususu pour pesa sous force ya drapeau mboka na yo opone kire ni kasi yango na biso déjà yo ngaka na bimsa ba secret no na TV oui to na biso ke déjà papa qui fa okende c'est que l'équipe ne peso kende to zoma quelque tête ba okende avant to kende kala minte bomona mokonza mboka zo yamba biso nyoso eza da ida mokonza mboka da bomona pena mokonza mboka oyamba biso bomona papa Cliff na ba saper na ye donc kala minte bomona na internet bino pe ba journaliste peut-être bozala pe mokonza mboka zo yamba biso mamba bilamba be kiri ndenge za lazana kina tona combien de kiri par Léopard de la SAP garde de santé kufa garde de santé kufa et kufa garde de santé kufa to tigala biso na papa Cliff esili ba groupe monsieur ati pour le moment ba groupe ati ba groupe o ba tutu ba yeba ki garde de santé na papa Cliff na Léopard de la SAP garde de santé kufa to tigala isko na papa Cliff na biso moko parce que papa Cliff pe fait de net ça comme peu de Léopard pour automatique pe na podium ma wengeti jou wenge beta to mo benda fe na bashida tomate wana jiba yebiete wera yebiete tomate na fe na podium biso ba jibe batanga ba kombo na biso vezo sala tout batanga kombo ni omo pa ke liboso suva yebiete aya papa Griff na kombo nzambe ba yebiete papa Griff wera yebiete jiba yebiete akenda kolia ponda limbondo pa wera na sima mutu mais wera na boya yebiete wera yebiete baboka te na podium na wenge na stade podium mandula wenge le 30 juin to matin podium to mati papa Griff biso ba jibe ba tanga pena komba mutu moko papa Griff mutu atanga kombo na ate didie nzongo uta utine poto aya me bazo bwaka mais yo salaka awa jiba yebiete sala biso soni aviana photo swingera photo swingé pena to koti pena makamba vie wana fadi miki Didier va beta forme bien Didier Nzongo mokonza ngaba saki di la public akenda bien papa yoji ya legi trésor ngando bo Flora Pambani ti akenda bien yo kandi trésor ngando ndo akenda bien ti trésor ngando berere belé na mamba forme yo za na biso nyoso Gilles Vasimba star Angeli omona ndenga linga kate en plus ça pengo lelo ma pena ba bilongia yalo ba sapa kala te olati bilamba minene longi pesa mabe non leo pesa pe longi oma so tali pa ni kesi ba boti on avait déjà ba 50 ta bandambo mais c'est bon ozo point otali pena Gilles Vasimba star Angeli to so bimi peno oh chéri ojo on point ngamo so na bimi be ba balela tanti on na va no boy ba biso ko kanta pe mi-cent pour na leku ba leader ba orchestre bien na beauté ozomona donc ça peut comme faut appeler longa bien faut la taper bilamba taille boy ezui na ngotia ezateka ba bilamba ba pauvre père robe koko na bino non ya ba sapi wana susti ba sapane les cas déjà ce qu'on veut définir bilamba on définir en comment donc eza société le rôle ba na rôle expliquer ndeni eza le rôle société ya ba jeune moko boy
baza élégant quoi. Ba jeune moi baza élégant. Donc société il y a ambiance quoi, il y a ba élégant quoi, c'est ça. Sozaki sapeur te ngozana. Ah wana swingeza mama nzambi mais na ebité po ngata kata suki na ebité. Na ebo kata suki na ebi loko te nga makamnya so bana na ebité. Ngaka sape. Avant comme sapeur, otalaka nani wapi so elengi olinga forme. Ni kensi bayaka. Banda bomona. Kai, yebi viana na kina lata danger. Akepe poto we sirse nyama. Ti le loza wa yaza. Donc ngapi na yene ba mta piangele ngasabe na ba vieux. Okani la ke kamro no kola. Avia mo kita ba mikilibwe. Fona sana mo bude na iba no fox ne. Asa ne sa boye no pone ba fox. A misiki tipi wana. Na lele mabe. Mais mon peu de monde abati beli pe buda on est 15 bayaka c'est que moi déjà kufa. Te yaza aza webi eloko eza kati na ye bato ebele mutu aza na étoile babundisa ye viana na mama na étoile bato to tanga bakombo na bangwana basaper tout so ni 15 te baeti bayebani pete donc ni 15 na moyo wa président na musiki ndeko bana makila na soza na ye il faut bato bayeba yo donc faut bato bayeba yo faut bato bako molinga yo na seconde ta sapo départ golelo yo motanga kombo na ye na 2017 sa oyebaki oyebaki ete mais tanga komika pembe na Nikens bayaka mutu tout fils céleste donc Nikens ana makila wana donc so mutu azana makila na étoile wana batu pe kaka oyo azosala bolamu ka bango nde bakoma babinemi na ye ka ezala bongo ti mutu ka yo sungaka ka inda bambo mabanga to mona ngo ti ezaka Nikens te ezebele na ba musicien na makambu to mambo aneza ya do azafi mo azane bien mutema malama mesana ko ye ko fula batu ya copie na ye mais epesa ki mutema mabe ndenge sikoyo ba bino ba saper bozala na ba artiste musicien mise o ya bengi bino mise wa bengi bino e ko ta ranking te po mona ndeti mise tel na mise tel kuna baloba na rati un moment donné to moni bino na musicien wana to moni bino sino mise na bayoka na te siko bino moko na sima caméra et sala moko frite na ba musicien na bino biso premièrement to linga considération biso so musicien ka considérer biso ranki na bango etali biso je so na ba musicien bien na mboko ba borke amona ka sape alongba nani zo po yozo boya biso mais ba via ba mikolo ba jibe ba wera ba respecter biso lelo peno ke vie pa ala ki mo déranger pas la muki so bino ba jeune boya lelo fallait kutoza na bolingwa biso na biso ba jeune mais au moins ba boya biso biso linga considération sozo considérer biso rankini na yo na kingani etali biso linga considération yango moni yekicha zo gagner bango wata zo gagner bango taso na minute oyo wata ndemi azwaneka parler mona gombe ya afutela biso chaque fin du mois tous les sapeurs os peut-être mambo ya olalimbu ya ka kende fanda kuna ndeto za ba concert esili ba desert to panzanaka to kelala kuna so tala mutu abongo azula biso parler ame so ba voyage considération atala la ki so ke na parler ni ala muti siko yebisanga pena mutu asala mamba bongo yo parle de la sap musicien ni na buza chance okuta na yete asatia bango tout okutana fallait pour pas beaucoup d'années. Bon, autant la publicité RTL. Tout ça l'année publicité RTL. Il y a 2000 combien 13, 14. Tu coûtes un aïe. Tu as la peine à bonne relation, mais il y a dans bien te bigandi à la naïe. Il y a dans bien te bisope sur le timbe moutou et qui est dans bien te tigre. Et te tigre na bisopo. Moi super te coûte un égard par hasard dans cela na ba fille. Oti na bigandi na beti ba push. Oh, bole ke langa lobi na nani na ndiaye. Abense so pe na ndiaye wana to koma pe na ndiaye abeta biso 12 to comprendre ga yetindika chaka mais bango presque mission tout le parle de ça benana fallait pour pas relation za na bien te de relation eza bien te papa fallait za mutatindika chaka ozo po biso ma batatindika chaka a considérer ne biso te ata yo mutu moza olinga relation na ye ya lingi a ke no so na ba sema tindika chaka ese yo forcer ga na kinya lelo o forcer te fala ba je mutu atindika chaka na ndenga bien yango biso pe ba sape to benda na biso bata ya ga yete même si papa na ye plus ya 8 ans solo midi ya ve petindika chaka
ye utalela biso na bama miso siko na baphobie baphobie viana ko kangiswa OK pena pa ne bani beno zwin chwaka bo sali vidéo bani okende nango be bakangi OK changer ngo ba frapper o ba bia mabi faux vieux komekate bo me bolenga na bino te okanga yo ba beti o fimbo obimi lo za frapper nzonde via simbiso tous. Merci très chers abonnés de Congo Winner TV. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc là, ça, Bozoyo a déjà oiseau bimisaga. Donc, c'est son deux lignes à Pembet. Nick Cheta. Ah, le roi du Brésil. Pas comme les autres. Alors, mon frère, tu remets sur l'émission. Tu remets sur la rubrique de cette émission pour tout cabane. Et puis, choses après tout ça, on va pour problème, tiens. Commune préférée dans les Arabes. Njil. Plan préféré. Missili. Couleur préférée. Noir blanc. Artiste et musicien préféré international. Maître Gims. Artiste et musicien préféré Mboga Nabiso. Ibrator. Sapeur préféré international. Nikens Bayaka. Sapeur préféré local. Local, musée Ginding. Té musée international. Biso lo ata international. Local. Local peut être un combo ba yiba na bango etia. Na ko tsepe anjilia vie na nga bobo. Ba yiba na bango etia. Joueur international préféré. Glody Ngonda. Joueur local préféré. Alongo Serbie. Merci, c'est la fin de cette émission. Na CPN nous a gagné plateau na biso sur la Pembe. Pesa numéro de téléphone, on peut voir qui m'a bangé. Plus 243 89 18 53 500. Plus 243 89 18 53 500. Bambo Tebele na manager patron Gianni Bakika. Gianni Bakika. Manager patron Gilles Fassimba Star Angil. Nikens Berka Père Céleste Nzamba Poto. Florie Loubak le millionnaire. De Dembenza Tripoli. Bato Sate Bango Banani. Mon père ouais. Ibraton Piana. Yale. Toujours. Taboch le père des impersonnalités. Et Richie Wata. Tour de contrôle. Amia Mapata. Merci Topé Simbote Mingi na Nigisheta section 12. Oliver Akiala, Voldi Kabouikou, Trésor Bakala Bakalos, Maître Merlin Akadrema, Nabo Sente Angola, Maître Soupou, chef de file à Coca-Cola. Merci, un grand merci à celui qu'on appelle l'Infinity Fegil Vassimba célèbre Star Yanjili. Yatanya Mouko Komi, c'est London Klein de Tokulu, Topé Simbote Mingi na Kumbata Samba, Topé Simbote Mingi na Odilon Swana Mona Poto Yatongo. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Julien Boutalatala, Junior Malaïsa, j'étais salé, Prudence Saclé de toi. Un grand merci aussi à ma maman chérie, moi Kangalou depuis Paris, Topé Simbote Mingi na Zini Kumbi. Pour Moukendi Mona Suga Moukendi Clin d'œil à toi frérot. Un trésor CM, joyeux anniversaire Nayo. Donc que du bonheur, longue vie sur la terre, mon vieux trésor CM, de la part de votre petit frère de la maison, Milik de la presse congolaise, et votre star de la palin, donc Nalingi Omingi. Très cher abonné de Congo Winner TV, ceux qui bossent là qui émission Mokola Lelo, tout petit merci Mingi na Albi Image Yazala qui na sima caméra, na montage je connais Zalaki na Adida Lumumba na micro Zalaki Ngayabino votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise, boulangerie à Maloba, descendant Valabé de Zakari Bababaswe. Ceux qui sont massi à Zongité, Manabino Torokuta na Mikolezo. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner.